Nalinga kabongo. Da walilaye kabongo les Congolais walilaye kabongo. Atabalobi aza Nalinga kabongo. Tolelaye kabongo hein. Tolelaye kabongo, il est où la chanson? Il est où la chanson? Masolongo et bandi, hein, masolongo et bandi, na ndingi sengela qui moment idéal. Masolongo et bandi. Bienvenue dans votre site Flamande HD. Bienvenue dans votre émission 1000% bêtises, 1000% sexuel, 1000% sexe. Hein? Donc, chers amis internet, na pesibino mbote bisika bozali, pesibino mbote oeza émission na bino yasika. Comme la yango 1000% bêtises. Donc 1000% va pour ça, 1000% va bilo rebelle va tout ça hein. Donc on va dire qu'aboué ezo chrétien mutu ou bi ah na longole la bande sala boy donc ba 1000%. Donc ezaka moko o ezanga na 1 0 0 ngana basaka 0 parce que quand on dit comme on dit chez les mathématiciens balobaka les ordres marquants sont remplacés par les zéros. Donc là où il n'y a rien, on ajoute que les zéros dans une case. Donc c'est comme ça sur le plan mathématique. Sur le plan sexuel, la sexualité, l'accès à l'homme-moutouté, la moisi, la moisi, la boue, l'accès à l'homme-moutouté, prendre un automatique. Banyama, basala makam na bango biso, batusala makam na biso, na bandenge na biso. Là aujourd'hui, émission na biso lelo vraiment, où il y a 1000% sexualité. Nazolobela makambia ndenge nini yako sepelisa mwasi na niveau ya poitrine na niveau ya mabele hein parce que tu as déjà que mabele est partie moro sensible vous excusez na pardon vous excusez na pardon mon pépé ça moi hein pardon mon pépé tout à la mon pépé hein donc ndenge zawana tout le monde a mabele eza partie moko eza sensible eza partie moko eza le rôle la dès que tout le monde a la voiture, monteur ils déjà cerveau, tout le monde a déjà monteur ils sous banine. Ils a côté va tirer la bougie, na kati ya monteur place va tirer la bougie wana. Place va tirer la bougie ou bien nini. Ah, na bosani kombo yaka tout à l'heure. Ozomona, ils ont des mots pendant de ton moto, parti au mbal ba négligaka, ozo simba ba sim o mibal ba négligaka mingi eza mabele. Hein? Ma belle ya mwasi parce que la plupart ya mibali azala kaka omona azana mwasi alingi ala na mwasi ou bien alingi coucher na mwasi a okende kaka alongoli bilamba alongoli coupé ba mako pour à côté comprendre ce que ça qui c'est déjà coupé yé moi ça qui s'est déjà coupé kutu kaleso kutu kitaraté et ça ka be na rabu mama à côté mbala moko abedi ka kaleso mpanza à côté ba moko tandis que et ça na basi mususu il faut opé ça sentiment il faut opé ça donc ola musaba désir naé ola musaba désir naé parce que moi si muso rozala oboya te mais azana posate parce que moi si nzoto na e elobara na mususu nzoto na elobara era mona ka bumba mo na vu mais mususu esengaka vraiment il faut banda vraiment ne bandele faut banda mo bandele bandele msuna suki msuna munoko msusu partout par-ci par-là mais avant yokota il faut ramener moi si na posa mais partie o vraiment o mbale bele mona razo négliger ah boye kaka ezala ma belle lono lobila ma belle ya moi si ndenge nini ya caresser mabele ya mwasi mabele ya mwasi eza bien kosimba yango mais kosimba yango te lokola lo mo boye ya négliger kosimba yango te lokola ozo finila mba ou bien ozo tchabwe non
eza na façon na manière ya kosimbela mabele ya mwasi parce que eza musuni eza musisa esalaka pasi yo omona teke ozosimba mabele ya mwasi ondiro oza na kanda ondiro lingo pikole mabele yango non ata mabele yango omoni ki mabele wana eza minene eza ezosepelisa ezokoatire yo mais non eza na douceur nango ofosimbela yango oyo ozo embrasser moi ta na monoko ozo sentir que non nazo simba mabele ya mwasi pesika zali azo ko se sentir que non mobile nga azo caresser nga parce que répondaka ozo simba mabele ya mwasi ezo répondre parce que ezo communiquer banda na cerveau ti na makolo ti na se omona ke mwasi azo répondre. Donc il faut koyeba kosimbara mabele ya mwasi ezala ya mikie ezala ya minene ezala ya ba moyenne loka ba biso ba oyo ba taille moyenne. Donc il faut ozaka na façon yo osimbela ngo kosimba ngo na ndenge te ke on dirait bolimbo zo bunda na mwasi non mwasi oza vandi na boye o avandi ka pamba ka boye mais ozo caresser mabele ça fait du bien et ça la paix et bakisara un plus moni un plus na o ezake bo ofanda bino bona moment ya détente bo fana bino ayebi ke mobali na simba ngai asimba ngamba akoya pe ne la mamo lemba et la mamo neti lemba moni ke la mamo ya léger avant dîner wana parce que bi ke liboko no e kota liboko no e sala boy zomona mabele ya mwasi faut koyeba ndenge nini ya kosimba yango kosimba yango njoko zo fina ngo boy te non simba yango na tendresse ozo simba yango kosimba yango te ko njoko zo chango boy ozo chaka ngo boy non simba yango ozo simba yango na mwa caresse moko boye ozo mona ozo ramener yango même si o telemisa yango tatelala o telemisa yango te même quand même eloko ozo sala wana ya boye wana ezo sala pe que libele ya mwasi be mabele ya mwasi esala mwa sport ezo rendre mabele ya mwasi solide. Osomona misisa wana ezo sala un peu solide omona maboko msusu maboko msusu ebaki nango kosimba te ebaki nango kosimba te mabele koma mai mabele msusu façon kosimba libela mwasi naye ozo sentir que moi mutuma asimba libela mwasi naye moi spécifique avant mbala na simba mabele kitoko ozomona babloko wana tout epesaka baposa kandi edo epesaka baposa en plus de cela il faut olingara kopesaka mwasi alataka ba lingerie moni lingerie eza elamba ya kati ya mabele elamba ya kati mabele mwasi alataka lingerie ya taille na ye alataka te ke o eza au-delà ou bien o eza na te bongo te faut ça na taille na ye normal ya lingerie parce que lingerie des fois soutien gorge et aturaka mobile ezo ko attirer mobile a yebi kosimba mabele ya mwasi o sentir que a ozala tuer déjà na elamba oyo lati ozo présenter. En plus de cela, ayebi déjà que moi ça lingara na simba ye mabele eza eloko on néglige te la kati ya sexualité ozola na mwasi ozola na mobali il faut yebara ke mabele eza partie oyo eza très sensible eza très excitant mabele eza très important mito mabele ezala mwasi ezala mobali mito mabele ezala très important soki olali na mobali mbala lingara mingi azela mwasi na tolo na katsa tolo aho na baso na mabele nelo kaka mobali na lingara alela mingi na tolo emsusu ozwi muto libele uche na munoko omona lali na azongi lokola mwana bébé en même temps yazo mila bongo mwasi pe sika zali azo ko se sentir bien très bien et bisibino oko imaginer te eloko esala mwasi soki alali na mobali na ye atie libele na ye na munoko boyebi niveau esalaka plaisir te donc babiloko bongo eza eloko moya mukie o ezake mobali soka abimi libanda kutana ngo libanda abimi pe pone eloko moya mukie mobali abimi pona sentiment moya mukie o ezanga nango tinga mais mobali a parvenir kobima pourquoi parce que azomona ngo epa mwasi na yete mwasi ata mobali ayebi kosimba te yo lakisa ndenge basimba soko yo ki passe le papa ozo finanga sala yango boy papa boyete sala yango boy et sala la bien na mibali o ba éviter na la sabino na pe sabino exemple ya oyo moni oyo eza lokola libele ya mwasi
moni libela ya mwasi oza le roi mbuma ya libela ya mwasi libela ya mwasi bakenda nango te ke ozwi yango otya yango boye te bongo te bajoua nango avec la langue na lolemo bajoua nango na la langue na monoko na lolemo wana ezalaka ndeni okozwa lolemo nao ozolekisa yango na moto ya libela ya mwasi okozwa moni glaçon baglace bon na biso tona po tomoni glace ka ya pamba oyo okozwa ngo ka glace ka moko ozolekisa ngo na moto ya libela ya mwasi excitera mwasi makasi siko pona kofiba moto ya libela ya mwasi déjà eza ke kofunga monoko mingi te baso epeza te ke o monoko supu na mbelo aza monoko supu déjà il faut avaler na moso eza na monoko nao après forme ya monoko otya ngo na boye oui donc nde na otya boye eza nango simple oyo eza nango bergine eza nango boye otya boye wona c'est ça. Donc, on dirait aux filles à 5 glaces, on dirait aux olia glace, on dirait aux olia bonbon, et il a au moins yamouki. Il a au moins yamouki. Mais et ça la maman mine parce que il la moussaka ba poser un zoto ou ils en a 4 na biso. Parce que mutu na mutu azana ndenga nzoto na ye. Azana ndenga nzoto na ye oyo ndenge kindara. Ndenge sentiment ekindana ndenge la sentiment la mukana 4 nzoto na ye. Donc yo so yele la brutalité ka okotambala moko yo silisa yiba pour ça ce que la muki zo la mukana on a besoin ya caresse à moi si et bandara toujours na mabele bo hésiter na bibliothèque yo ozui musapi okotisi moi si liboso ozui ce peni non caresse à moi si et bandara na mabele. Parce que avant oya pas ba place mususu to beta mo sima avant que no simba place mususu déjà ma belle faut y déjà ndenge ya ko simba ma belle en plus de cela to longo na makambo ya ko ndenge ya ko fibela ya omela libele ou bien ya fibela ma belle ya mwasi to na ndenge libele orobisa libele ya mwasi na kati ya soutien na kati ya soutien. Donc libele ndenge zawana oko mabele mususu eza okoya basi mususu bazalaka gênant donc yo ozo soutien te ozo soutien o matisi yango bomisi libele non il faut oza mabele wana e obimisa na ndenge ya likolo bo ozomona da ofungoli ozo mabele obimisa na ndenge ya likolo de façon que elle zo ma likolo ezoko attirer ozomona mbuma wana ya mwindu ezoko attirer directement. Parce que ceux qui ont tombé soutien il y a des gens likolo au moins la libelle les a la forme à libelle des fois et si ça va pour ça il y a au fiba libelle. Donc conseil gratuit quoi va n'enga au misa libelle il y a moi si ceux qui moi si à lati soutien gorge. Voilà mi balé il y a liboso ezali koyeba ko fiba libelle ya moi si te undirozo benda yango undiro limoswa keba reçoit moi si na stratégie na moto libele mais ko soit na ndenge to ko soit so ko yebi ko soit te ko soit raté parce que moto libele eza pété eza vraiment eloko ça répète eza sensible eza fragile tellement fragile donc place on a so ko yebi ko soit moi si libele te tika ata moi no yazo melisa so ko soit na moto libele parce que ça la rana yebi ya moté. Donc ce que vous soit minuté ou vous ça la jet de dents na libelle ya moi si ko ça la monter donc continuer kala na omela mabe na ofiba mabele na kofina ba bite ke ofina yango njoko so kamula elamba non simba yango na tendresse parce que aza moi si na yo aza moi si ozo sala ozo sala rapport sexuel na bolingo na mo no surtout na ba tension no surtout o ba sala o mobile asala asepel sara moi si na ye. En plus, troisième conseil, gratuit, gratos. Donc, gratos, il y a gratos. Il faut que ça la huile de massage, comme massaka, ma belle, il y a moi sinon, pour ça toujours en forme. So le qui va huile wana ngana ngai demo nazana secret wana. Donc, eza la moté qui ba par-ci par-là, non. Ngala zalango ceux qui ont somba ou ebisinga mwasi ceux qui peut mobile ni mtalinga somba à contacter toujours le même numéro o ezalaka affiché wana bokomona ba huile na bino ya massage eza ba produit pharmaceutique ngai na fabriquer en moté naza pe sponsor na moté naza pe chargé à marketing na moté mais na yebi kaka produit
nayebi produit soki olingi ngai na aide yo mpona osomba produit wana oyebi déjà nde elekaka oyebi déjà nde elekaka makolo na ngai déplacement na ngai na mayele na ngai ekosala bien le reste on verra soki olingi mpe soki omoni osombi yango oyebi kosalela yango te oyebisika ngai na koexplike yo parce que ya TV mosusu moto akomprenaka te mais yo oyebi ke obenga na téléphone ozala mwana mwasi ya mwana mobali soki obenga na téléphone okozwa explication oyo ekozala claire et net explication na téléphone ngai nazo koexplike oyo ozopratique yango ça fait aussi du bien ezokofaire partie mpe ya mosala oyo tosalaka donc huile wana ezala huile de massage nga azanga yango te parce que moi je le fais toute seule ezala huile moko ezala yango boya ezala huile moko ezala yango boye ezaka mwa goutte mwa mokie après ozomase mabele ya mwasi esalaka bien soki ozokomase yango 2 ou 3 fois par semaine mpona kogarder toujours vitalité musuni wana omona mabele mwasi mosusu azali na mabele misuni na mabele to yo libele epapala boye ndeni non ezalaka ke maboko nde esimba maboko fo yeba kosimba fo yeba kosimba simbi fobi boko fuma na otosimba fo simba fuma mpo ezalaka bongo mpo ekendaka nde bongo donc mpo ndenge nasala bino na poko ya lelo yango donc 1000% bêtise na bino yango wana merci na babonné na ngai nyonso to bocontinue toujours kosabonne na Fleur HD ya Demba Wemo bozala dessus te bozala toujours connecté parce que bamasolo ya sika ezali masolo eza tellement ebele otosola ngana bino na kati ya vidéo oyo na pesi bambote déjà na Bernice Diogo de Panama na pesi susu bambote na maestro Nicole Kangu maestro Nicole Kangu na pesi bambote Mimi Love na pesi bambote ya trop balobi yo nde bikolo kangi masolo mutoleka te aya mutoleka te Mimi Love bungu na pesi bambote siko ozali ba merci à trop merci à trop grande sœur vraiment na oyo sala pona nga vraiment Demba oyo sala pona nga merci à trop on continue toujours pour remercier parce que baza mingi te baza na bongi belete ozala yomoko donc na kati na solo na pesi mama SP Guylaine bambote sika zali motema ya Devos Musoba babi meilleur couple ya 2019 eza couple ya SP Guylaine matumona na ya Devos Musoba ouais l'émission la bino donc bon la nango a toujours branché o ezanga ki e ba compléter na pesi sous Lili Makaya bambote sika zali moninga Vero Mangoi yana leki singa famille katana e benda na me e katana raté Lili Makaya na pesi bambote siko zali ba bi charge à château jana maboko na moninga ya Vero Mangoi na pesi susupo na sukisa na pesi bambote na ma grande sœur chérie Eliane Ochudi Bibish Kapika bon séjour à toi Fifi Pemba, vous avez déjà ma belé, ma coco, donc bon séjour, on a sur et très bien vraiment. Tokutani bongo pona mbala yasima. Merci.